makambo ya sika pe ye compagnie africaine d'aviation CA na mokuse toujours fidèle na habitude na ye tellement alela clientèle na ye na ebandeli ya mbula oyo atombeli na bango nyonso bonne année ba meilleur vœu na bino nyonso na année oyo ya sika CAA akani komema bino na ba dimension likolo lisusu encore plus de confort sécurité ponctualité et likolo nango bakisa luxe au travers ba avion na ye mokwake bobosana te na 2026 oyo CAA zokokisa 34 ans mokoka toujours na service ya bakongolais pe ya clientèle na ye nyonso. Ah, CAA, Mfumu. Fly CAA, votre confort et votre sécurité au cœur de nos préoccupations. Dans un question, on a télé Makaliboso, la poste téléviseur, on a mis pour la représenter Info Lingala, journal, peuple mbote. Nabino nyonso to fongoli on peut l'entendre sabino ndenge na occasion ya déplacement na ekuna na Émirats Arabes Unis ezali bongo chef de l'État fait Antoine Tshisekedi Tshilombo a participé komaki na Dubaï et pas wapi a participé qui na ouverture ya sommet mondial ya ba gouvernement oyo mama likambolongo ezali bongo façonner le gouvernement de demain édition oyo eza na 320 sessions 24 forums et sangisi bongo plus de 450 leaders pe 87 prix Nobel pe scientifique ya haut niveau pour na ba décision na oyo etali bongo ba enjeux mondiaux toko ba sangola biso na ngambo ya primature pour hotel Sabino ndenge premier ministre Judith Suminwa akobaki mobembo na ekuna na province ya Mongala nde lundi 2 février akomaki na ville ya Bumba epai wapi azalaki accompagné na ministre ya ba infrastructure et travaux publics pe ya culture art et patrimoine bona ba détail elongo na héritier Mapindeli. Village Ngozi ezali situé na ba secteur ya Bosso Simba pe Bossonzanoa yango eyambaki premier ministre chef ya gouvernement Judith Suminwa na cadre ya tournée na ya itinérance na province ya Mongala. Bosimba pe boyeba ke deuxième étape ya mission oyo na terrain ezalaki territoire ya Bongandanga. Boye compte ya Mongala yango ezali bongo na voie fluviale mobilisation populaire ezalaki ya makasi. Boye tango akostaki full moko ya malonga bayaki pona ko accompagner chef ya gouvernement na kotambola kana makolo. Ayambamaki na gouverneur ya province Jacques Collins Mukaka Judith Suminwa azalaki accompagner na ba membre belé ya gouvernement lokola Gulen Nyembo, John Banza, Aimé Molendo, Sakombi, Yolande Elebe pe Élysée Bokumwana ba élus nationaux oyo bazalaki concerné na mission ya proximité oyo bango pe ba participaki na délégation zone oyo ezali zone moko agricole mingi ya culture pérenne ya ba cacao café Bongandanga ezali désormais propriété ya gouvernement na matière ya désenclavement. Mokonzi ya mboka papa Félix Antoine Tshisekedi ayebisa eza boye ndenge na nome yo mwana mwasi yo za mama fo tambola to le monde tata misusu koza na ye tata misusu oyo gouvernement oyo ezali na Kinshasa aza pe gouvernement na bino azotala pe misala mpo na bino. Na Bongandanga chef ya gouvernement a traduire acte na vision oyo chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo azali na yango oyo ezali kolinga état azala proche ya ba citoyen ba orienter bango na nzela ya kimia sécurité pe prospérité partagée. Honorable Mao Twene Eli ya Selembao azwaki diplôme de mérite week-end eleki na maboko ya dynamique des enfants de militaires engagés pour la République pour la détail longo na Christian Kengebeni. Honorable Mao Twene Papa Selembao, Dieu les responsables, a passé que week-end moko très chargé. Misala kitoko ezanga kate kobotambuma. Awa tozana siège ya ONG na ye Congo de l'espoir. Azalaki surpris comme on a lisanga ya bana ba militaire. Oye ba sangana na dynamique babengi dynamique des enfants de militaires engagés pour la République. De mer na mokuse. Bayaki kopesa yi diplôme
diplôme de mérite pour la misala kitoko oyo ye azali kosala bana ba militaire balobi azali kosalisa misala kitoko na commune ya Selembao misala ya kobundisa makambo etali bosoto misala ya kokure ba caniveau azali kobundisa pe insécurité na commune ya Selembao sur le plan professionnel kolobate ba formation ya ofele ezali kopesama na nzela ya ONG Congo de l'Espoir grâce na honorable Maotwe Nedu les responsables na micro ya Info Lingala yemoko atelisi esengo na ye na pesi bango merci mingi na ndenge bakanisi pour encourager ngai sur leads oyo ngai nazosala na terrain na Kinshasa en général et en particulier na Selembao na makambo etali sécurité oyo mokonzi ya mboka azobunda nango ntango nyonso na makambo etali éducation to enseignement de base oyo chef de l'état prunaki gratuité nango ngai awa pe nazobunda kopesa baformation ya ofele na bacours ya langue auto école informatique et coupe couture esthétique eza ebele et na pesi bango merci po toza ebele na Kinshasa awa choix na bango kotombe likolo na ngai eza eloko ya moke te tokomona eloko oyo geste basali eza par exemple lokola mokie mais mpo na ngai eza profond eza une façon ya koencourage ngai ya koyeba ke mosala nga nasalaka emonanaka na miso ya bato eza na bato balandaka biso de près ou de loin. Bongo na sima réunion moko ya kafu esalemaki honorable Maotwene Papa Selembao du les responsables azali pe moko ba au cadre na parti politique ba bengi Alliance des Congolais progressistes ACP na mokuse parti cher ya autorité morale honorable sénateur Gentini Ngobila Mbaka masolo et les cas qui vraiment kitoko ezalaki occasion pour na au cadre o ya ACP apesa idéologie ya parti ndenge ACP ezali kotambola na ba oyo ba kotisika bayeba ndenge nini ACP tambolaka pe koluka bato misusu oyo bazali banda basadere na parti politique oyo babengi ACP ya autorité morale Gentini Ngobila Mbaka bilili bautukola ezalaki bongo ya Igon Tingi tokobe basango na biso mpona kotasa bino ndenge mai na courant eza pasi makasi na quartier Mikondo kuna na commune ya Kimbanzeki. En plein 21e siècle, ezana ba coin misusu ya ville ya Kinshasa na capitale ya République démocratique du Congo, babosana bango bambula ebele na makambo etali mai. Kaya quartier Sakombi na Mayenge na commune ya Kimbanzeki esengeli kosimba ke basalelaka kaka ba mai ya libulu tope mai ya forage yango esungaka population ya coin wana pona certains besoins ménagers. Esengeli kotelisa pe ke ezali manque ya volonté ya ko résoudre ba problème oyo ya première nécessité. Na yango vie sociale ya quartier Sakombi pe Mayenge eza malamu te, esengeli ba autorité batala vraiment kana bango po vi baza komene eza pasi pe mawa. Penda ezo pena ba pompe ezate. Ba pompe eza pena kuna na se côté ya pont kuna. Mais biso koto to mila maya mabulu donc mai moko kaya bongo kaka to to maya mabulu bana bazo mila kaka bongo emsubo chekis donc ça peut permettre te année 2024 pena président sala biso pela quelque chose ko se biso pompe da quartier o sa ko di biso to se pela makasi ba condition to usina na 2023 o to na 2024 to na posa développement ekota. De la même manière bazana problème ya o etali mai to constater lisusu pe absence ya ba câble de transmission de l'électricité na ba kwa ya quartier Mayenge pe Sakombi. Pengine ba konza mboka en principe mboka batu bazali peuple azonyo kwama ba bongisila biso makambo etali courant po ekoma lelo courant epeli lobi courant ezate en défaut bokoya ko courant retard ba 23h courant ye okepte pe bokola la ka bongo sans courant. Population ezo se plaindre na insécurité o ezo se battre plein à cause ya manque d'électricité yango ezo favoriser ba criminalité.
route Kimbanseke cimetière yango pe ezali ko beba na ndenge ya mukete. Aveni babengi Mobutu na commune ya Kimbanseke ezali ya kobeba na ndenge ya kosakana te. Aveni oyo route cimetière elongwe banda na place Saint-Thérèse na commune ya Njili kino Kimbanseke ezali vraiment impraticable. Botala bino moko surtout soki okomi déjà na niveau ya Dokolo, okomi na niveau ya Kimbangiste hôpital, okomi na niveau ya Wenze ya Ngandu ti komata na cimetière ezali pasi pe mawa. Botala bino moko calvaire oyo population avandi na commune ya Kimbanseke azali komona même ba moto awa po eleka ezali pasi pe mawa. Bino moko botala ba wewa ndenge bazali ko défier à part ba wewa mituka kutu esika kaka na niveau ya Wenze ya Ngandu esika maison communale ezalaka kala moyen et matati na cimetière ezalaka te. Bo imaginer soki bato babeli esengeli kokumba bango ndenge nini kino kokene na hôpital to mwasi soki azana pasi ya kobota ekozala ndenge nini na commune ya Kimbanseke. Ba reporter ya Info Lingala journal ya peuple pona peuple babetaki tour kuna boyoka population ndenge atalisi pasi na ye. Tiba matiti likolo kuna kota kola beya mele minute omona ba chinois bazwa ba biloko na bango nyonso bazonyi sango oto kosala te ba pesi sombongo te ba ba souffrir la mai résidezo ba tso ombale za mai résidezo résidezo ba tso to boka so ngo solution te nzele baby mweto lekeza te ba ba souffrir tobanzi ke ba autorité ba yoki ba kosala makasi pona ko réhabiliter route cimetière boye route cimetière na commune ya Kimbanseke impraticabilité na yango ezali ko nyoko la population oyo azali obligé ya ko beta makolo ba distance mulai kaka pona ko kende mosala to pe kelasi soki l'état a réhabilité yango e kozala malamu poko tika population a vivre na calvaire boye ezali lokola na mboka kasi na ville ya Kinshasa oyo ezali pasi pe mawa. Na ndenge moko pe kuna na Kingabwa na commune ya Limete banzela ebele eza vraiment na état moko ya malamu te. Awa toza na commune ya Limete précisément na quartier Kingabwa banzela awa ezali ya kobeba na ndenge ya kosakana te. Boyoka commune ya Limete ezali na avenue monene oyo babengi Kulumba na quartier Kingabwa. Avenue Kulumba oyo ezali avenue moko très fréquenté bana nyonso ya côté oyo na Kingabwa balekaka na nzela oyo mituka bakumbi moto ezali pe na population vraiment ebele kasi bino moko botala eta na yango lelo ezali malamu te. Même batu ya makolo oyo balekaka na avenue Kulumba bazangi ndenge ya koleka ndenge kaka bozali komona esika ya kotia likolo ezali te poto na poto. Même bawewa awa bazali komona pasi kaka soki osali moindre erreur okwei babeleli yo kabasele bilamba nyonso ebebi okokende mosala to esika mosusu ndenge nini. Population ya quartier Kingabwa na commune ya Limete bazali komilela tango nyonso pe bazali kotuna nani nde akobongisela bango avenue Kulumba. Ezali kaka avenue Kulumba te baveni ebele to baveni ya minene na quartier Kingabwa na commune ya Limete oyo nyonso ezalaka fréquenté ezali na yango ya kobeba. Population azali kaka obligé ya kotia makolo na poto ezala olati sapatu ezali ya kobeba ozali kokende mosala poto etondio na makolo ndeti kaka outi koyiba kasi ozali kobima pona okende kosala. Bana ya Kingabwa na commune ya Limete bazali kolela babeleli ba autorité ya mboka botala nanu situation na bango pamba te bavenu nyonso ya minene oyo yango nde permetaka bango bisika bazali babimati na route principale ya poids lourd pona kokende bisika na bisika kasi soki ezali kodemere kaka ya kobeba ekozala malamu te mituka ezokota na ndenge elongobani te bamoto koloba te bongo population atambolaka makolo moyen vraiment ezali te kolela ya bana Kingabwa to banzike ekoyokana na matoi ya ba autorité pona kosala quelque chose enfin ke banzela oyo ebonga.
L'enseignement bosengeli koyeba ki ba élève ya maternelle ya complexe scolaire Mama Pemba de école ya fondation Nerombungu basalaki visite guidée na supermarché oyo ezwami bongo na des bonhommes na commune ya Matete la Dilandu apesi bino ba détail. Élève ya complexe scolaire Mama Pemba de école ya fondation Nerombungu basalaki visite guidée na supermarché oyo ezwami na quartier des bonhommes na commune ya Matete. Élève ya maternelle basalaki accompagné na encadreur na bango bayaki kotelisa bango biloko nyonso bazali kotangisa bango biloko ya kolia pe biloko ya ndenge na ndenge oyo ezali kotekama na supermarché. Élève bazalaki na esengo makasi bana maternelle basepeli pe barepondaki na mituna nyonso encadreur bazali kotuna bango par rapport ya oyo nyonso batangaki. Visiter les gâteaux, ramasser, on a vu les boudins, doyer, visiter les boudins, les gâteaux, les dolés, les crayons. Visiter les boudins et les gâteaux, les crèmes, les biscuits, les jouets, les sacs avec les dolés. Bosimba peboye baki ba réponse oyo ba élève ya maternelle ya complexe scolaire Mama Pemba ba pesaki par rapport ya mituna ba encadreur ba tunaki bango etalisi vraiment que bazwaki ba leçon nyonso na ndenge ya malamu na complexe scolaire Mama Pemba de école ya fondation Nerombungu kuna encadrement kitoko ezali kosalema na ndenge ya kosakana te nyonso elekaki kitoko na sima ya supermarché bango nyonso accompagné na équipe nyonso ya encadreur batu ya sécurité nyonso na complexe scolaire Mama Pemba ezalaka bien préparé bazongaki na avenue Mwanga numéro 11 quartier de la paix kuna na commune ya Kisenso et pai wapi siège ya complexe scolaire Mama Pemba de ezwami. Honorable Nerombungu Fabanga Moyo azali kotia ba batterie nyonso en marche pona encadrement ya bilenge non seulement na commune ya Kisenso na ville ya Kinshasa pe na République démocratique du Congo et sike ya kitoko kotangisa bana yangoyo ezali komonana. Merci honorable Nerombungu na cadeau kitoko pesi bilenge. Il faut avoir quoi? L'argent. Et quoi encore? Compagnie africaine d'aviation CAA na mokuse mvula oyo akokusi bongo 34 ans na service ya nation congolaise. Michael Bustoto. Ministère plaidant ensemble pour l'homme de Dieu PHD na mokuse et lengeli milulu monene pona kofungola année 2026 samedi 14 février de 8h à 14h. Culte d'action de grâce pour Nabasali Nzambe ya mokili mobimba. Pe 10 ans d'existence ya ministère. Bongo Batei, ezali bongo le patriarche Jean Kalama Bintou. Même pour toi, mais pour Nayo, ceux qui te réclament là, malgré les contrats que vos parents ont pris, ça ne tiendra pas. Bishop Anakle Lutina. Nous ne mourons pas parce que les hommes veulent nous tuer, mais nous vivons parce que Dieu nous fait vivre. Peba Otiami Lulu ezali pongo le couple Osbi pe Maria Shamaka Yoatumba. Yokatem Aksanti Tope Melesi. Boya toloba aksanti, boya toloba melesi, pona nyonso o Nzambe asala ki pona basali na ye na 2025, pe pona oyo akosala lisusu na 2026. Tolobi bien, samedi 14 février de 8h à 14h, salle panafricaine. Salle panafricaine, ezali na 12e rue numéro 48, quartier Cité Verte, arrêt boulangerie, référence école Pierre Bouvet, commune ya Selembao. To bengisi basali na Nzambe nyonso, pe bana na Nzambe nyonso ya ville ya Kinshasa. Yesu Kristu azali lolenge moko lelo lobi pe libela na libela. Boye ibolamu. Na oetali région bosimba ke plaidant ensemble pour l'homme de Dieu na bokambemi ya couple chama babengisi ba amoureux ya intercession samedi 14 février 2026 à partir ya 8h pour na ko célébrer na bango 10 ans ya existence ya PEDH. Ministère plaidant ensemble pour l'homme de Dieu PHD na mokuse et lengeli milulu monene pona kofungola année 2026 samedi 14 février de 8h à 14h.
culte d'action de grâce pour na basali ya nzambe ya mokili mobimba. Pe 10 ans d'existence ya ministère. Bongo Batei, ezali bongo le patriarche Jean Kalama Bintou. Même pour toi, mais pour Nayo, ceux qui te réclament là, malgré les contrats que vos parents ont pris, ça ne tiendra pas. Bishop Anaclé Lutina. Nous ne mourrons pas parce que les hommes veulent nous tuer, mais nous vivons parce que Dieu nous fait vivre. Peba Otiami Lulu ezali bongo le couple Osbi pe Maria Shamaka Yowatumba. Yokatem, Aksanti. Tope Melesi. Boya toloba aksanti, boya toloba Melesi, pona nyonso onzambe asala ki pona basali na ye na 2025, pe pona oyo akosala lisusu na 2026. Tolobi bien, samedi 14 février de 8h à 14h, salle panafricaine. Salle panafricaine, ezali na 12e rue numéro 48, quartier Cité Verte, arrêt Boulangerie, référence école Pierre Bouvet, commune ya Selembao. To bengisi basali na nzambe nyonso, pe bana na nzambe nyonso ya ville ya Kinshasa. Yesu Kristu azali lolenge moko lelo lobi pe libela na libela. Boye ibolamu. Na ba République démocratique du Congo oyo soki nanu voyage na yote kokanisa kutu te ke esi osilisi komona po air moko elekaka na Congo ezande suka na bimangu balenya oyo boza komona boye babengaka yango dakadaka kasi okokamwa pe okotuna ngai pona nini dakadaka kombo yango neti lipasa ya mashini madoda papier yokana nuso oyo. Omoni esika kombu ya dakadaka euta son ya moteur nango soki eza kotambola esala kaka dakadaka oza awa na province ya Mai Ndombe dakadaka ezokende nyoki bozwa sikoyo ba condition engaye oyo eza kosenga tola musaya Marie Misamu abelela yeso ywe po kedi na kedi tala moteur etambolaka en grande partie na mai basokaka yango nde mai nesika ndenge misusu ezwaka mazout to pe essence yango nde mai elekaka wa mingi modele baza kosoka yango mai pardon chamo amela na ye mai me ya kosa banzete oyo esangana na mabende boye baza kosalisa mouvement ya yaka boye zonga telemisa moke ningisa kuna nde yango gouverner to volant nango sikoyo tala komona de bord yeyo avandi na fenêtre ye miso ezalaka se libanda kasi maboko abalolaka ya gouverner na kati botala singa ona fenêtre nde esika sapuyaka na système ya baresi ya 207 ndenge bakoma komi diembika bacorde na baportière basilisa babiro de soki pe babiro 5 mayele kasi bo imagine corde oyo kanangi ekatani modèle commandant de bord akobeta mama na kilbit ne bale kasi lokola bayebi na bango mai nde peut-être ekobikisa ye kasi pasi ekozala soki akweleli bapirogue boza komona mipanzi kote oyo na likolo batu bavandi sans inquiétude likama ezolobela bango ate eloko te kote oyo mopanzi kwanga eza kolia masample nya neti mboka mokonzi azalaka te basi na mibali me baza koyokisa kwanga nzoto pasi po modele baza konyema yango pardon bolukela yango kombo bamisusu kote oyo bazolamba na bango sans problème na bambabola na kati awa bozozwa sikoyo kumanima veut dire nzongo inene RDC nanu tomoni makambo te boye tomituni babalenyiri ya modele oyo nani yango apesaka ngo nzela etambola tranquillement na babibale boye ata condition moko ya kovoyager ne bale eza kutu rempli awa te tokamwe modèle bato oyo basakanaka na bavi ya bato lelo na République démocratique du Congo baaccident ya bibale ekoma neti je moke soki tolobi tokonte nombre ya bato esi bakufi na bamasuwa na bibale tokosilisa kotanga ntina 2023 jour ya baélection po baleki tellement ebele tosengisi na tata ministre ya transport pe baautorité maritime balamuka pe batala na lombango situation oyo ndenge population baza kokufa na bamasuwa ezanga ntina boye eza kotambola bibale po bozwa nanu baleniere ya boye dakadaka etonda se bachevron na batol epanzalela bino na kati ebale bino nyonso mitrai
Potifa pesa poto kitoko même oza mukolo ko komelango sans problème. Protivap encore et toujours. Oyo mama bituna tuna ayeba kateti lero apesa mwana ye bire. Ebe na santé kitoko boye. Olesaka ye nini? Aliaka Protivap. Soka ba mama nyonso batimbe ya Protivap poto kitoko pona ba bébé pro. Mama soma ye. Mwana na ngai depuis abanda kolia akoli boye. Aliaka kaka Protivap. Protivap, protéine, vitamine, énergie. Azama yele na classe abela kati alimbaka te. Ba maman, félicitations na bokoneri bana. Protivap, facile à digérer et nourrissant. Ezana, protéines, vitamines et énergie. Hey, bébé na yo kitoko ninyo esaka. Ma ba ingaka ngo, santé kitoko nzoto makasi. Matemi disa, mama letsa mwana. Sukana mbimbi, oye sukana mbimbi. Protivap, pour bébé. Na sobo simba ke équipe ya Académie Showgirls ya Attente Malebo babeta ki weekend eleki na stade de ya 24 novembre hérité mapine Merlin Massa. ezalaki bongo weekend eleki na stade 24 novembre oyo babengaka Arena Street na commune ya Kinshasa epai wapi Académie Showgirls équipe ya Entente ya Malebo babetaki match amical bango na bango occasion pona manager aya kotala ba jeune talent oyo bazali korégner na ville ya Kinshasa mingi penza na équipe oyo babengi Académie Showgirls pamba te ville ya Kinshasa pe République démocratique du Congo ezala ba talent ya ndenge na ndenge oyo ezali kosenga véritable encadrement pona komona bango bayeba na koemerger to pe bakende liboso match amical entre bango na bango et ba joueur ya Académie Showgirls esukaki na 1-0 bongo na suka manager oyo ayaki pona ko détecter ba talent azangaki te koloba na micro ya Info Lingala entre Bisso na Showcase. Donc ça fait pratiquement une semaine de côté en partenariat na bango. Alors tout match ba détection pour permettre Bisso de tala ba joueur nini oyo baza même ya pouvoir ya compétir na libanda. L'objectif est ça wana. Nous c'est ça dans cadre ya accompagner ba jeunes to pe ça bon opportunité au baza na bango baza na bango até ba meka ko évoluer na football na bango. Donc c'est un peu ça c'est nous faisons ensemble na baninga ya Showcase. Le partenaire monsieur Bandi, ça fait pratiquement une ou 2 semaines, mais je pense que Kinde Moussika, Nidi, équipe à Nidi, Bézan sont ensemble. Donc on est en train de travailler dans la mesure où tout permettre aux jeunes, où tout le monde a un talent bien, tout le monde qui est là, tout encadrer, tout pousser, évoluer dans le football, tout ça ensemble. Et on va jouer basé belé, l'union soit dans le monde tout ça. Oui, secrétaire général, il y a équipe Académie Showgirls, YP a ça qui m'impressionne. C'est la affinité et nous remercions aussi le partenaire de la Bisso, M. Yannick. Je vais pour voir les joueurs parce que nous sommes en pleine détection. Quel joueur compliqué, gauche droite. Côté la paix, les joueurs de l'Académie vont évoluer ensemble dans la confrontation. En tout cas, pas mal, hein? Les gens ont bien. Les tensions, voyons que les équipes, Babanda qui dit, on a voulu même faire plus encore, mais si tu peux être à terrain, ça ne peut pas si mal. À la prochaine, nous savons que tu as une occasion de batalon batondi na ville ya Kinshasa bilenge belé bazali talentueux ezali kosenga kaka bazala bien encadré pona komona bango ba renforcer équipe nationale ya République démocratique du Congo pe ba bête na ba division de lutte et kozala malam. Tozala communiqué écologique moko awa bolanda lecture nango na mongongo ya Mijo Mabasi. Famille Louvois baza na mawa ya koyebisa na bandeko baninga pe bayebani liwa ya ndeko na bango papa et oncle et de Louvois Mayasi oyo akufaki depuis le 22 janvier 2026 na mboka ya France. Programme Matanga ezali boy. Jeudi 5 février 2026 à partir de 19h, veillée mortuaire na avenue Kindondo numéro 49, quartier Malala, référence entrée Mopulu Université. Vendredi 6 février 2026, Nyangonga ya 15h, Bokunda Miekosale Makuna na mboka ya France. Tika été communiqué Oyo et comme la batu nyonso bayebaka et de Louvois Mayasi, Info Lingala Mobimba. Et Kaboli Mawana présentatrice na ye
wayo oyo abungisi tata mokoti En tout cas, la communication écologique, ONDP, Singanzela, na boucle journal, après pour la pub, Soki, bon, après ça, qui ça, merci. Nami, Jo, Mabas, O, Akumbela, qui édition, pas, qui assisté, pas, à grâce, pour, bah, Nasima caméra, Tozala, qui bon, on a Igor, Tingi, montage, et Simba, qui na Christian, qui a un journal, après pour la pub, ça, supervisé, et pas, hérité, ma pine, bandeko. Botika, madame, au revoir. Mule sika ebandie makambo ya sika pe ye compagnie africaine d'aviation CA na mokuse toujours fidèle na habitude na ye tellement alela clientèle na ye na ebandeli ya mbula oyo atombeli na bango nyonso bonne année ba meilleur vœu na bino nyonso na année oyo ya sika CAA akani komema bino na ba dimension likolo lisusu encore plus de confort sécurité ponctualité et likolo nango bakisa luxe au travers bavion na ye mokwake bobosana te na 2026 oyo CAA zokokisa 34 ans mokoka toujours na service ya bakongolais pe ya clientèle na ye nyonso. Ah, CAA mfumu. Fly CAA, votre confort et votre sécurité au cœur de nos préoccupations.